breaking news, ba sango ya Congo, Bobo Meseni, eza spécialité ya mo palanganisi sango malamu, proverbe 30-30 na mongalema, na Sentinelle TV. Tozo le kapé, na Soft 15 TV, tozali bongo na Congo Flash, tozali be na la bouche autorisée, ba sango ya Congo, ya jeudi ya lelo, en tout cas, na zana ba assignment nazo sala ezo permettre ngati na sala ba information mikolo surtout et puis pour na pesa bino information faut na zo vraiment ba véridiction ya masolo surtout na yeba ki makamwa les a solo na zo ba information surtout na source na sango pour na pesa bino. Donc normalement to ba zo ba information chaque lundi, chaque jeudi, chaque samedi ba nous a rétro de la semaine. Mais pour un petit déjeuner, ils allaient chaque jour de lundi à vendredi. Dimanche, nous avons un crise pain de vie où ils allaient la bonne nouvelle. Alors, Bassangwa Congo, na niveau makambuzo kenenakin, ils ont un abisso ba congolais, tout se surmonter parce que les bossons abisso tous avons un démonté, tous allaient na groupe ya ba aventurier avec escroc au bazo n'a pas gagné temps. Alors, Mokili Mobimba Misunango, ils allaient tourner vers le Congo. Horloge, ils ont tourné. Batala, qu'est-ce qui va se passer dans le Congo? Alors, occupation, où ils sont sur place, Zobanga, comme ils utilisent les jeunes, ils foutent à 5 000 francs, ils font la propagande comme si Bangonde, Balingi Kimia, et ceux qui Balingi Kimia, pourquoi Bozolo Bake, Bitumba, Batouaro Koufa? Bon, respecter la Constitution. Constitution, c'est mandat sur et Sili. Et surtout que, na Congo, il y a un criminel qui est fiché dans le service secret. Le lesa soit rebombaté, Kabila Azala jamais congolais, c'est un Rwandais, ou Aya, pour na Boboto Lamboka, pe na 16 ans, Azana Moutou na Yeto na Congolais, na plus de 18 millions de morts. A freiné l'élection. A freiné ma camion surtout azo lingatika na pouvoir boye bisanga Kabila azo lingatika na pouvoir pour na osala nini o na 18 ans na 12 ans na 16 ans à salité o ya salité na 16 ans ata to PC 100 ans à osala ngote c'est-à-dire Kabila le 19 décembre il faut to benganaye etika la histoire. Alors basamoni tozala mo awa tozala basango ya Congo eza ya koyinda pe eza Kobanga ekoti na kan ba Rwandais ya occupation lelo oyo ba message na zui awa il revient à la raison en secret. Sami Badi Banga revient en raison en secret, souhaite à Kabila de partir avant le 19 décembre. Le premier ministre nommé non encore investi s'est confié à des diplomates étrangers, notamment américains, britanniques, belges, français et sud-africains. Il affirme que le départ de Kabila contribuerait énormément à descriper l'espace politique congolais. Donc, Badi Banga a estimé que Kobimaya Kabila, le 19 décembre, et Komima Kimia. Mais Oyo a sali yango akobatama na ba diplomate nde ba komeli biso. Alors, normalement, mutu Oyo yemoko a koti na kati ya motambo ezali biente, il faut akende. À lire aussi l'article de Jeune Afrique sur la discrétion de Badi Banga dont le silence continue à inquiéter Kabila et sa cohorte de parasites flatteurs. À notre avis, le soulèvement populaire est inévitable. Tout leader congolais qui, le 20 décembre, saura tenir le bon discours devant le peuple et avoir le courage de dénoncer dans la rue le régime Kabila se verra investi par le peuple congolais. MONUSCO Pelobi doit faire son travail et protéger la population. La CPI doit s'occuper de ceux qui, en violant la Constitution, sont la cause principale des troubles prévisibles. CPI, il faut akanga batoyo, baboy ko organiser l'élection, bazu pouvoir na makasi, pe bazo causer trouble na koboma batu. Donc, wana essayé bani.
Basangwa Congo na banda kona bino ezali bongo spécialité à proverbe 30-30 depuis mon alema. Tozo sabino l'alarmante et dure déclaration de l'ambassadeur anglaise en RDC à l'ONU envers les criminels Kabila. L'horloge est tournée pour la RDC et le monde entier musulman vers Kinshasa. Il ne reste que 2 semaines avant la fin du second mandat de Kabila pour prévenir des violences et dans un pays qui a déjà trop souffert. Ici sur cette séance ouverte, nous avons l'occasion d'adresser un message sans équivoque. Faites un bon choix, respectez la Constitution, engagez-vous à organiser les élections le plus vite que possible. Ça, c'est M. Mathieu, ça veut dire Mathieu Rycroft. Mathieu Rycroft, qui est un Anglais, ambassadeur anglais, il s'est adressé à Kabila na Nations Unies. Na réunion il y a Conseil des Nations Unies. Pe ayebisi na MONUSCO, mission na ye ezali à protéger la population congolaise. Soki Kabila a sali ndenga salaki makamunyo soto auto sala fois passé à Bomarabato, a pesi ordre na MONUSCO ba fongola pe minduki ba tirer ba soda ya ba Rwanda ya Kabila. Donc le 19 décembre Kabila doit partir. Pe to monaki susu na week-end oyo dimanche oyo tkoleka ezalaki peut-être le 4 je crois. Tom Pierre-Lero et l'ambassadeur américain étaient chez Tshisekedi pour les dernières retouches et les États-Unis demandent à leurs citoyens de quitter la RDC avant le 19 décembre. Donc, awa Koloba, ambassadeur américain, na Tom Pierre-Lero ou Azali, représentant à Obama, dans le pays des Grands Lacs, bakende ki komona susu mbutanganga mbutamuntu Tshisekedi pona kotala ndengeni ba osolola par rapport ya le 19 pe tomoni ambassadeur anglais a mati likolo ya pupitre na ONU a gangeli MONUSCO pe atindeli Kabila message que a respecté constitution assez abomi mingi cette fois-ci ba kotika été. Alors moi je crois que n'a évité pourquoi ba de la Kabila parce que Kabila n'est pas congolais. Kabila za rwandais. Kabila za taximen. Kabila a yibi ba richesse à Congo. Kabila a nyokoli ba congolais. Kabila a bomi koleka Hitler, a bomi koleka Léopold II. N'a évité pourquoi ba de la ye. Mboka waneza tata na été za noko na été akoko na été, il n'est pas congolais. Et depuis 2001 2016 il a voté à Kota na ba arme, il faut qu'il. Alors je crois que Kabila soki ayoka pe tokosenga na ba congolais nyonso ba telemelaye lokola article 64 zotinda biso to bengana mutu nyonso to oyo nyonso to osala mabe. Bana Congo ba pesi Kabila merci pona ndenga sombeli bango ba imbwa ebele oyo ba kokanga po ba fêter nango Noël pe bonne année. Jeune tout à na TV pour Mikolo Kabila pour pesa bango mbongo pour le batoboyi mobulu toboyi manipulation aye bake azali a kolakela mama beti na 4e génération parce que ce que na mutu azo manipuler batu ezali ba jeune oyo Kabila a nyokolaka aboya ko pesa bango misala au détriment ya ba rwandais et sengeli boye bake ba Congolais et belé bazan aux États-Unis, bazan na ba bourse d'études, bazo zwa mbongo belé, mais ba Congolais ce sont des Rwandais que Kabila a pris sa nationalité congolaise atinda bango na ba université oya minene na monde. Entre-temps ba jeune na biso oyo bazan na Congo, bazan na ISTA, bazan na campus, bazan bongo na IPEN, bazan na ba institut supérieur nyoso, bazali assujetti, bazali bongo na tinate. Entre-temps, Kabila a une nationalité congolaise, a une bande na bourse, c'est-à-dire Kabila Moutou, a manipulé les jeunes. Et puis, tu sais qu'il y a comme Moubangi, a comme Moukolo. Les jeunes ont basalakate. Les jeunes ont surtout na balabala, comme koteka mapa, koteka carburant, koteka kokoma bawewa, ne bazo manipulé, tu sais qu'il y a bundela bango, pour baboto la bokonzi, pour bango bazwa lipa na bango, ou eza droit na bango. Alors, Moutounion, surtout, à la TV, pour le toboyi bitumba, toboyi ba problème, toboyi manipulation, azali kaka corrompite, azali kolake la mamabeti na 4e génération.
parce que bato yo baboyi bitumba, bato yo balingi problème eza bato yo baboyi élection. Bato yo mandat na bango esili baboyi kolonga na pouvoir. Bato yo bazoboma ba congolais na Chikapa. Sorry. Na Chikapa. Bato yo babomi plus de 18 millions de congolais. Bato yo bazo violer ba maman na biso. Bato yo ba pesi armée na biso, ba kotisi d'étrangers, ba sali haute trahison. Bango wana futo benga na bango. Article 64 zoloba soki groupe moko ya motu to batu songolo ba sangani ba botoli constitution to ba botoli bokonzi na makasi esengeli bino batu na mayele botelemela bango. Donc biso tozo sala kaka nini légitime défense parce que Kabila na 16 ans atongini stade Kamanyola ya Mobutu, palais du peuple ya Mobutu, palais des nations ya Mobutu. Et là on y atongeli biso kaka muzole o pe soki tozu pouvoir tolongole bembe ya musée Kabila et kokoma place ya ba héros nyonso ba kufi ba jeune nyonso to ba kufi et kokoma place na bango monument na bango parce que musée Kabila na to mona papa bololé lokola été oyo aziyela ki biso ba rwandais ba bomina bana na ye na famille na ye na ye moko. Donc Kabila ndi aza problème, Kabila ndi akangi ba institution, Kabila ndi azo yiba mbongo Congo, Kabila ndi amoneli ba congolais. Le fait qu'ils ont foutu 5 000 francs français, 5 000 francs congolais pour que nous babilo wane na vidéo na ba télévision, ils ont l'accès à monnaie libino. Ils ont l'accès à boa zoba, boa bololé. Ils ont l'accès à boa maele mingité. Pour na nini azo foutu salaire te. Kadhafi libyen nyo surtout azaki na ndaku na voiture na mbongo pour na pétrole na bango. Omar Bongo na Gabon asalaki ndenge moko. Pourquoi Kabila azo futa bino mbongo te akomi ko corrompre bino? Pourquoi azo sala ba chantage? Pourquoi ali ko organiser l'élection te et pourtant to moni ke azala ba mbongo oyo koko ya Lumumba laksi biso abombi yango na ba île britannique azo kabola mbongo azo pesa na ba lobby mais na ba congolais na ba enseignant na ba fonctionnaire ba ko futa bango te. Alors faut la malade pour olobake to boy manipulation to boy mobulu. Mo Kabila muto na mobulu. Kabila muto na problème. Kabila muto a kotisi d'étrangers na Congo. Kabila muto a sijeti Congo. Kabila muto a freiné évolution en Congo, a freiné processus électoral, a freiné nyo surtout peli susu azo zo nkita na biso na mabele na biso azo pesa d'étrangers ba Rwandais ba okota. Bisenge mana aza général. C'est pas un Congolais. Rouberwa, Azali Sogi Lelo a commis Sogi ministre de la Défense, c'est pas un Congolais. Kengo, c'est pas un Congolais. Yemo Kabila, c'est pas un Congolais. Ba pétrole na biso bilo na biso azo bradé yango. C'est pas un azo bradé. Donc on négocier na mutande monate. Ezali devoir na yo Congolais, ezali pona bien na yo obima le 19 obenga na Kabila. D'ailleurs, monde entier, ba américain, ba anglais, ba français bazolo baki Kabila fois kende yo siko muto zo lega na TV oleki bato na mayele oleki ba anglais oleki Obama oleki Hollande oleki tunyo soto bazo pese conseil akeni Kabila zo linga kotika la po abalaka na nzemboka Kabila zo linga kotika la pote anyoko la mboka. Oh le 19 ako perdre légitimité nyonso aozasu na légitimité te parce que mandat esili esengeli congolais abima aboto la pouvoir. Congolais, né azali peuple souverain. Alors, toke bana bato nyonso bazo na ba discours, to zaba jeune, bazo manipuler biso. D'ailleurs Kabila azana chance makasi ndenge a vivé 16 ans azo boma, azo nyokola, azo ibati le azana pouvoir. Nyonso tu wana ba soda Mobutu a forma, ba soda Congo toko jijara bino koma boko kotika muto asilisi armée nyonso ya Mobutu. Armée soit Congo, bobeta kata masasité. Et zali mawamingi. RDC mobimbato lembi ba occupant, population et botoli na Chikapa bomoni population botoli ba soda minduki. Ba botoli plus de 200 minduki na ba soda, c'est-à-dire ba soda rwandais ba bundana nte ba na ba mayelete. Tala na Chikapa batuana ya chef Kamuna Sampu, bazana ba ona minduki te. Ba e maboko pa ba botoli ba minduki. Pe ba bomi ebele. Donc ba 5000 francs au bazo futabino et l'axi bazo nyoko labino. Batebele bakanisa pe bamoni bino passe. Nzu bamoni bino zoba. Batebele bakansaka Lumumba zaki koko. Oh,
qui ça Kimbangu azaka koko. Non, c'était des jeunes. Kimbangu oyo Kimbangisi batia photo mutalate liputa wane zala Kimbangu te. Batu na diangenda expliquer bango photo a koko nini batia. Kimbangu c'était un jeune. Lumumba na 36 ans a décidé à boyi bambongo, à boyi nyoso, à bundela mboka. Toi tu as quel âge? Avenir nous anime. Tant que nous avons supporté le groupe criminel, avenir nous anime. Au comme na âge nin, ti lelo balite, aux ananda kwa parents, au la rawana, au kola wana, au zobo tapeka wana, au bali na nute, alors ozo linga sikoyo, bana no pe baba no bota ka place wana. Ngonga ngoyo nzamba apesi biso ngonga, apesi biso nguya, to benga na Kabila, na groupe na nyonso. Daye na ngongoyo ko banga échanger camp. Kabila komi ko banga, yango atindi Semko. Semko c'est ça la déclaration que ba échoué. Et so kam sanga susu lobby ba biso lobby mercredi Mbuta Tshisekedi akendeki suna Semko kosola na éviter bazo sola suni. Ba prêtre ba lobby ba échoué. Kabila aboy na ye. Tozela le 19. Total soki mboka aneza koko na ye. Soki za mboka mama na ye, atika la libela parce que za ferme atata na ye. Mais soki za mboka ya Congo, nzambo akela likolo na sa pesa mpona ba Congolais. Ezali héritage ya ba Congolais, Kabila biliaki bikoki. Ya mwana Congolais nyoso telema. Ba déclaration ya ba diplomate na Nations Unies, ba déclaration ya ba représentant ya Obama. Ba déclaration ya ba François Hollande, ba déclaration ya ba diplomate nyonso ya monde mobima ndenge zo la Kabila ke histoire esili a respecter constitution, so qui a respecté constitution te et bembenaye ba retraîner on a Kinshasa. Alors breaking news awa yeso za kankolo petol ba qui appartient les 16 to kota jeûne et prière pour na robundela mboka. Bana Congo to bundela mboka. Congo eza biso tokeba na bato bazana système ya ba tu oyo bakendeki espionnage ya Jericho. Moïse atindi Josué na Caleb na les 10 autres. Les 10 autres wana ezali groupe ya bambuta mbutu hippopotame o bobenga kaipe lisusu Terminator Ngwanda Vieibu. Olé encourager batu. Alors bake ngaya na poto na sali komba munene na koti ba lettre na bamboka nyoso bino peuple bobi malibanda. Yazo mona ke Kabila ko boma bato azana bambo azo bangisa bato. Alors Caleb kaka na Josué nde bakotaki. Ngwanda na groupe bato tout balandari ba manipulateur, ba régionaliste, ba envoûté. En tout cas bato tout balandaka Ngwanda boza ba moins sérieux. Parce que so boza sérieux, boloba me mutu oyo Tshisekedi azo bunda kuna na mboka. Ya bundi koto. Pona ni ba sanité. Pona ni ya rakolo ba mabe. Et puis azo proposer nini. Soki ka pona Ngwanda to revendre sous 10 ans avec la somme solo. Oh biso temps de libération c'est koki. Alors lokola Josué na Caleb bazo mona ke to libérer mboka. Ya zo mona ke to libérer mboka te. Akokota kate pe to kangaka ke to juger ba crime tout asala na Congo. Ngwanda prépare-toi. Oye sabiso okoma papa ya réveil ya combat mkolonine. Pour ngai nazoyeba, je n'avais pas 20 ans na kimaki Congo, Zaï pour na yo Ngwanda ozako pour ma étudiant. Alors na kamwe na poto na yo okuta yo lisusu oyo to kimaki na Kinshasa okomi yo yonde père ya réveil, yonde père ya combat. Oyo kokamu, oyo likamu. Breaking news, Yesu azankolo. Breaking news!